Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Il y a Pedro Production Crash TV. Ça, c'est votre humble serviteur. C'est d'avoir qui fait 4 Spiritas, Canel, Babino Spiritas, ça va parler. Donc, Spiritas partout, quoi, quand en tout cas. Très chers internautes, il y a Pedro Production Crash TV. En tout cas, un grand merci à Bino, abonné à Bisso. Et dans les commentaires, et puis c'est tout, ming, quand la peine vidéo. Et ils ont la peine qui comme Makassi. Donc, ça, c'est votre émission, La Voix des Stars. La Voix des Stars, vous avez présenté par votre humble serviteur. Et votre humble présentateur, c'est d'avoir qui fait 4 Spiritas. Ok, Spiritas Migolo, Balinga Baksa Poutine, mais dans le Lingapena, comme on a été pour ça, la Salama Bekaka, Dengezanaro, qui m'a peine à couper sa motte belé par Yemo, les patrons de tous les patrons. Il a bien 88 000 fois patron. Papa dans Petro Kangila, papa Petro Kangila, il y a maman Tetengolo, et donc Annabelle Kangila, Jemima Kangila, Jérémy Kangila, sans oublier aussi bébé Kras Kangila, la bébé qui bouge trop. Kaka Dengezala, un grand merci aussi, Nabato va soutenir vraiment mauvais ben mal le Gola Stati États-Unis d'Amérique. Il y a maman Bijou qui nous parle de pourquoi pas mauvais trésor le tonneau de l'homme à 500 000 valises à Bilamba. La France, on a maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo Mouimba, la personne en bota tout cas en Nengezala. Et je remercie aussi mon équipe technique et sans oublier aussi Montréal, Papa Tita Mobali à Pembe. Sans oublier aussi mon cordon Sola, Papa Sola, il y a maman Lili Kaka, Nengezala. Donc ça fait un bail, mais tout le monde a mon donc Peneza Masolo Kaka, Nengezala. Très cher internet et à Pedro pour son grâce TV. Donc, Canel Babino, vous s'abonner massivement, vous abonner, vous allez de citer Awaneska, vous avez des formations vrai Kaka, Nengezalaka. Balobi, polémique, aux autres qui casse entre bien affilé, Namien de Sombora Misara, papa possible. Nazalaki n'a pas mis ça, il y a Ik bien affilé. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous donc, la bouche autorisée. Il y a orchestre Les Abeilles de Miel de Son, la Komboya Kipa Vita, Tosola Naye, Kaka, Nengezala. Et je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour, Kil 24 Seda. Kipa Vita, boni santé. Santé Kitoko, Makastala. Ah, moi, Kala. Mais fait que yo m'embole qui peut trop. Trop de maman Kambo, mon que somme dans ce qu'on m'a déjà grand. Donc il m'a un peu matara moi trop donc. Il y a un monde qui a regardé Kin 24 a toujours l'écolo. C'est ça. Merci beaucoup Kipa Vita, boni sango ya mouvement. Le mouvement ça Kitoko, papa possible de son APC ba mbotene kota zali kota Hollande la biso. Mon qui na ba tout ba soutenir Kipa Vita. La mon bongo docteur Igmalongi, docteur Olivier Matantu et Franck Maël les banquiers ba Hollande mission au passé ba linga émission notre. Et les abeilles, ils appellent Kitoko. Donc les abeilles, tout ça, toujours quand on a mode préambile, bah doit consommer toujours album préambile. On dit que album préambile, c'est les bamakamonango. Et même Soudaf, et Betty Bisso ba Lubumbashi, et Betty ba village Temba, et Betty ba meya na chang, tout ça qui tombe. Donc bah doit comprendre que non mieux de son, ça toujours machine. Et on dit que album préambile, bah doit consommer. Mais pas tellement qu'il n'est pas possible de mieux de son à l'ingara toujours. Ba mélomane, ba fanatique à musique au balingara miel de son, à l'inga toujours batuna et basa toujours na sentiment mobile à l'anzalate na musique, il y a moins que dans un studio to pare bonus au yozo ya kalatea wa exact na 3 titres de rumba na générique moko rumba utembe li mettre et kapulu si la vocal plus puissant de mon pays nanze no somo utembe ngo dosé ya le falan ka dosé donc eza maman na rumba na ko sote ki 24 soko yo ki yango comprendre que no ba invité. Non, bah invité. Mais belé fanatique belé pena batebi bazo bakino l'album préambile kendara inaperçu comme ça babandi mais yo kana te ndenge zalaka yango pesi pena polémique ma casse pena le groupe les adorateurs mais c'est igna filé bazo loba trop. Tu monnaie que préambile les albums moboé ko beta te ke les gars bongo. Moi les albums moboé mais de temps à salaga préambile à salaga on a valeur ba 1000 disques. Les alors la ba disque ya bato zolo ba wanati. Bato banane. Oh, tu le comprendre bien tes pour les adorateurs n'étaient à l'émolo toto bon mo babi qui n'a vu que oui wana zanka donc kota vana bi que miel akoko samate parce que miel de son aza mutu oyo tango azo yemba des choses au monde ko beti ba vocal wana na banzembo lo ba simeon atie vocal mais dépasser na nzembo parce que banda ko cha ba vocal ebimi na valeur ya chanson so soit ataki ba chanson lo banzembo lo ba fait des lettres et bimag lo ba album ya mo so tant préambile les gens a fallu ba 1000 disques alors faut pas se autant consommer alors so singa peut-être que so ki banani o baso boya wana
nayambaki bamisere ya ik bina file tozalaki basolo balobalobalobaloba trop bina file osoyoki bango okamwa mabe pa omonaka bana bakomba inconscient soyoki bena bamisere na ye moko ayoki penaka bamisere babibe na bongo mpo na nkale abate bana bokosami botika biloko wana wana nka ayebi wana nka mais c'est ik bina file ye mo ayebi benaki nomi ya leson aza na makambo par rapport a ye ayebi ke wana nkale donc biso tokobeta miziki mo boye te ebetami mpo esilika bongo biso tobeta bachanson nde toyoka babina na nga na respect nde toyoka bamuzi donc eza bavaleur oyo biso ozosala babina file bon bati kokosa ye asalama na ye parcours na ye puis nasepelaka ne mpo azalaka na mwa idole ya Marie Misa mwa Kipavita azali idole ya Marie Misa papa oui nga nayokaka po nazwa mpe ntango oyoka bamiziki nayokaka mpenaki oui ya Marie Alamuki mais oui Kipavita siko ntango otambolaka na nzela yemo ozoka siko banzembo na bino ezobeta vraiment te na marché par rapport ya mese ekibi na file parce que mikolo tozo comprendre te bino na bango nde mama na polémique tozo comprendre te esalaka ndenge nini bon nga tana otambola na nzela nazoyoka préambile banzembo eza na bafond et puis baforme nazosentir ke nzembo artiste abimisi mayele nene nyonso na kati tana oyoka album préambile namoni ke artiste aza intelligent ebina file yoka yango oyoka nzembo lokola sarcophage oyoka nzembo lokola explorateur so opesa yango mwana atangi mbala moko akomi intelligent alors banzembo mosusu peut-être eza kaka ke nani awa bon wana nayebi te éducation eza api parce que miel de son na wenge musique maison mais azalaki soki atomboli boye bato bagangi donc siloki etikala double revolver babike na minduka na ebeta nango sulu te wana kutu na miniti okoma nde bagrenade na miniti okoma bagrenade donc soki atie bevo epasukaka dans le cas baarme ebeta su te yango renforcer bagrenade biso tobetaka kaka parce que monduki ya papa possible omoni ke tout le monde akoma kolinga amata na mokongo ya miel po ekoma nango escalier po ayokana so ofingi miel to oyokana te si réellement bato baza na basuccès wana pourquoi balinga toujours bachrétien miel parce que bayebi ke gaz code ya succès eza ye au moins te tokendaki na Sud-Afrique tobeti tobuki basala minene côté aza premier artiste congolais oyo akendaki abeti na basala wana na kati ya Afrique du Sud siko bapeti bakendaki bamisusu bakendaki bamekaka boye na ndenge ya sentiment banani kasi bano oyo balobaki baza na succès wana banani bana biso tolingaka kotanga kombo banani kasi bana wana oyebiki baza na succès otangi nyonso les adorateurs bina file kawo kutu mabe donc kuna pena badonge basoki pena babenaki nzadi nkisi bango kuna simba nango te elekaki te elekaki pa esengaki bazongela baya kozwa code po se clé eza pa miel clé eza pa miel okomona ke bakobeta soki aye tokopesa ye mpo nga na koswana patron nanga ve pesa ye abeta aza mwana tolo babina file na Afrique du Sud kuna asala na eloko te donc clé eza nde pambora misala papa possible oui moto to akolinga beta na Afrique du Sud fa osengaka clé pa miel ye ntono epekala mingi azokende kuna kasi wana aza grand formateur ntango aformaki apesa eda bana baclé na bango eske ayebi ke yo napesi o clé eza penake ya makasi clé ya paradis donc Kipavita sikoyo yoka nano nde tomonaki héritier watana basalaki geste qui je salue aussi à passa et asalaki geste qui n'est pas le roi de la forêt siko leader na bino akoyi mpo kosala eloko moya ndenge wana ataki tika stade ya préambile te miel aza flatteur te wata flataki na ye miel aza flatteur te soki deja mwana longo deja na palais ya papa na ye akosala foyer na ye puis atongi ya ye tout et tout oza entente ke bon so moni mutu akosenga bapardon banini iseka ayibi mabe asalaki miel asala wera ni mabe miel de son na wenge muzika maison me miel esaka wera esaki non de son babalisaka mwana me batekaka mwana te donc bapesaki da mpifu aza so na eloko otekaki na oflate so pere omoni nde nafingaki yo trop nakosalaki yo makambo afo chanteur oyebi no eloko te donc teye siko bongo te to bandenge héritier watana bakendaki kuna papa na ye le roi de la forêt akenda otikeli cd ya album million gemi demo ezali nango mpona flatterie ayebi baintere na ye kendelaki kuna me miel de son aza na relation na ye oyo asolana na papa na ye muna moto aza na relation asolana na nzambe neti foto mataka mangengenge biso tu bongo luzizila donc miel aza na niveau asolaka na de la forêt donc ça va
Ouais, là c'était Kipa Vita, donc la bouche autorisée des papa possible miel de Sombora Misara. Et donc en tout cas, on a autour de l'album Préambile. En tout cas, vous consommez un peu la pena qui toko makasi na Kimasulu et mbango pena copie ça va botter belé pas ya mauvais terrain à Terminator. L'homme qui fait valoriser la couleur, il était dans la sombre, bah comment est-ce qu'on a la lumière kaka ndenge zalaka. Kipa Vita, c'est quoi ba programme ni bozana ngo na 2022. Batu balele non makasi pour na place à répétition, monique batu bande koloba mais miel de son machine voix na yo ezana ba tiersa makasi do soko bete buka na ba miretika ba fisi mais to akaka na parler non na minute au répétition chaque mercredi et puis chaque vendredi à partir de 17h na rond-point qui pointe donc so comme dans rond-point qui pointe wana otalika na ngambo mona place qui pointe donc chaque mercredi chaque vendredi donc mutu tout yakano déjà mbango yoka musique moko ya bien yoka barumba pire ezate ke rumba moko boyo beta lelo polo besila ti wana fwetika la ndenge to yoka ba muzi pona no yoki ti zelo zo mo aboro tango zo bima o ande banze mulo ba doser ce qu'on est bimaka. Non, Kalaté, comme dans 88%. Il y a studio. Oh, donc, on dit que Batutu, on profite de ça, Batutu, Balingue, miel de son bois, Kabango, Aïma Bango, Atiko dédicace, il y a Max Singelouana. Bobeng a déjà un numéro qui pas vite à l'écran messager, plus de 143 85 811 63 0D. Plus de 143 85 811 63 0D. On a peine besoin qui pas vite à n'arriver à n'engager mabinoti beaucoup à naïe mon concalé miel de son machine pas possible. N'engager na robot cabine. Pour ça qu'il y a un bimoto ayokana. Taka clé kabe. Batutu ba comme on a peine à imbaye. Donc so ya yemi moto ayokana. Taka banze masala. Na maison ba solution. Ba toucher jouer. Et kabola ba tu katikati. Merci beaucoup Kipa Vita tout sur la super parce que le pénal te suit pénal pour sur la pénal minka kandenge zalara tout le monde qui artiste moko ya miel de soba utai ko longwa donc bango bazo bakino bango ba longwe te mais ba longoli ne miel de so bon moni pona koloba pona bato andenge wana bon ndetinge sala nga mawa trop ebele na yo comprendre que basa musique mais bato be bazangi maele yo moni foko kini 24 ata mo comme sumo na linga ko mata mais sentine ata na ina obese no banda no chiki sisa no ba diplôme na parce que moni que mutu mususu akoza pe bon chiki pe moi donc on les rappelle qu'un écran pour na biloba loba bango te bango chiki moi te chiki ya moi parce que muto pe na tanga ko sa bongo yo ndimi vraiment que ndetinga ki pas vite ba ko benga na pa ba na parler na présence nanga beza nango lukuta te bango nde bazaki écarté pourquoi soko yebisi ba mission na baloba ki bongo ayemba ta deux champs mouvement ebite akoko yemba te vocal liku ba opese bo akoko kaneti ada ba longo parce que bazaki na répertoire ya mouvement te ba bazana répertoire mouvement te puis bazaki ba musicien ya deuxième division. Oh. Na orchestre tout à Congo, tout le monde n'a jamais que non ata le roi de la forêt, nsone ami ma mission tout à que na bango na voyage non. Oh, donc bango batika la ki o basali groupe bango comme nango les artistes. Donc bango batika la ki c'est parce que bazaki na deuxième mouvement. Bango bazaki wana. Nazo mona renga na s'attendait peut-être que moi bako sata esimbate. Na osenga bango ko to ba ata na jokera ba mena bango ta bière. Et que ba se distraire. Ah. Les adorateurs comment groupe ana bango soki les artistes là bazo ko na bango maramuté te wana baza bango bazo ba vérité que non ba passeport ba sali sina mongo na bango moko ba bimisi ba mongo na bango moko pour que ba kene voyage ba lobi kutu concert wana ezai que non ba tsaki ba mongo ba mise ba tsaki ba mongo bango pour que ba voyage boss autant ba tsai ba la rana pour ba kene voyage yo bando tambola na orchestre au mona orchestre nini ba sala mutu passeport na mongo ba rebos croquer bango na bi non ba croquer bango ta ba kena affaire étrangère to bakenda kuna banosani bazande bayuma faire gola auto lo bango na opese ba ku chapeau na ye po na album na ye dynasty auto lo bango clair bayuma ba vida déjà kala na bakini donc mambo za sute ko longo na mvongo ko finga eza na ngote o se lakini venga ta longo na chaîne akeso na chaîne mo mo finga sous chaîne non bayuma ko sabilo ko na ba vida déjà kala alors toko sola mingi pona balifanto wana te po ba sala pe carrière suka film oyo kake oyo akepa nani oyo azongi et po amsupele banda ozonga na mo déjà. Merci beaucoup Kipa Vita parce que nous la peine réponse na oyo za peine montu ya makasi parce que polémique oyo vraiment il y a monsieur Igbina filena papa possible miel de Sombora Misara l'homme double kingodi ne bobenga kingodi donc voilà ba musicien ne ba lobby ceux qui ba moni ba musicien ya ba musicien na bino na nzela ba buko makoro parce que ba musicien no baza ba piéton bango batambola na bakar
bon na bité pe faut banga na nzela te ngana obanga te po karo wana eza nango ba karo eza dana ba plaque alimité wana ba karo alimité mais bango baza nango quand même te wana karo alimité nga karo na ngai ya sans plaque au monde nango eleka na TV pour na ba patron ba tout lokola ba docteur Igmalongi docteur Igmalongi cour suprême ba tout lokola ba docteur Olivier Matanto ba tout lokola ba Franck les banquiers so ba baza na ba to wana te so pa tala be mission na ba yaka na pesa mama mo matembela za na ko na biso mbote azana ba tout peut-être pour ba pesa ba biloko oyo ya limité wana sala ba accident ba retaper yango et tout ba karo ba tamo na ezala ba bilo mo ba limité wa bilo ba limité donc ba ko musique papa tita musique mais oui soki ba pesi yango eza yo donc yo ko pesi lango vantar te ngana sombi yo jiba nini donc na yo sela ngo c'est davantage est-ce que tant yo jina yo wana sombi eza valeur mo na yo jina nga ko sala bino pe mo soni mo boete ya nini boke pena émission mo bokuta pena bango bayena bakare bino boye pena mako tenge sala nga soni te pona vanda na pala bien et puis na zala na commune mo ga bien nga na vanda na ipene et puis na pena na commune ngaliema donc to ko beta no tour atana caméra tina parler au senti pena que héros pena donc il parler so na fina bon na l'écran propre alors ça nga pasité parce que nga na za ki mpa vite moi na miel de son machine mbo misara ko kwantsone on point bango pe baza ba koko na bisoti ba koko lolo ya miel mais bien affilé te bana wana po bien affilé outi pa maestro Fabregas alors bango ba obenga maestro koko faut pas respecter miel aza koko na bango siko ndenge bien affilé aboyaka patron na yombora misala papa possible conseil ko pesa tenga na wesa bien affilé atika asala copie na ye omoni copie na osala na simba esimbe fort copie na osala ya oteka bakar kipa vita ya mutazo la musique kala mingi tazo mise single là et pas positionnement bon asala yango wasi omoni ke miel de son asa mutu moko boye asa pena ngara pona kosenga ta batia ta ministre culture par rapport à quoi par rapport que aza mutu moko bando finga ye oko bando lobana ye parce que bato bazolo bakina banzembo nde succès zate succès ne la banzembo ezate bato bazo déclarer parce que ba o baza ba succès na ba beta o lobi wana babeti da wapi do moni ba bazota production mo ata na France Angola na RDC na mboka moko ko kanda zo chebwe na Angola kasi na Afrique bachaki bwana zongisai wana ataki ndenge na Afrique bato zo lingo ozo sermantele wana bina file ataki bona Afrique simba ite bacha image ndula Afrique ya biso mona ngoti mama na ndule lola zenit de Paris soka miela yembe ba isa ba ngabe bozela nanu fona yemba po ya wel sakateka yembe moke abwaki moke abwaki te yazaka mutu mo fa yemba yo moto ngasa ba ngoke nazo yemba ba patron ba kokitse ba bino ayembi tellement trop ba matina ba podium wana bazo bwaka lar bero ba livre sterling bazo bwaka donc ina sayo non ba reine ezoko ya nakati ya podium wana sala ki elenge taka ba mission so propre makasi d'abord côté na mbolo na ntia wana batuno ba ka pe mingi pa na yo na ba chaîne na ba ka pe na émission autre kutana bongo siko na minute omuna pena ke oza parisien toni ça dit que ba yo ja solo ba chache ba nini siko départ ya ba mise belé ngona moi faille te contacter na mouvement te départ faille te lien yo zala soki mbosha kendaki to kala weto z qui pas vite on appelle ba musicien nabi bongo départ auto bito to ka pasia linga za pena ki mbosha kendengeni bongo kala we pourquoi ko kende z Ricardo mbolo pena maroka longo ka boye Rossignol akeka ka boye wani ngeza pass tota sikoyo bana na liboso so totali ke nana ngake o azaka na so mbosha vani ya vanda na sa ya otala so mbosha yemba yemba ke agende so bina fila so bino pe pakalingomba pa bina fila zuya ngoma tamso atene kuna place pesa ngoma kamyanga kena te moni choix mutu bakanga ngota ya mutu tu azana besoin azana tana ya osama mnaye oson point donc soki pakalingomba ke kuna wamite akena ya raja bino te do bureau pena ya patron na miel de son bureau ne pena la kei l'orchestre mususu
Bon, est-ce que de on a déjà papa possible bien de son les qui na te fabi pour na mamba pas a oloba ngote pour mutu na mutata na shwan eza bana na oloba na oba kimagi oba pakata imabo mo bena ke voir sinon le go passo la bango ba avant de bena bote bena vocal va pesi yimba bena ke ya ko kite mero sinon bato babi ke no bengana miel de so bana bango bana bino bengana bango te biso bakima pena ba senti pena ke te awa pena niveau mbosha yemba ka boy kala baso yemba bonga na ozo place mokoni benda fofo ngama de moni so que faut pesa bilobela wana ke non to bengana miel mais ba ça par tous les moyens ya ko rectifier maloba wana ba senga bolimbe c'est pas ba la modi pamba na linga ngate na lekela batu ngana kimpa vita ce conseil ni okopesa bango kasi na minute conseil na opesa bango oya moniki ya ko orchestre mususu akende bati ya ko se distraire ba carrière na bango te ba lukata ba ke na ba orchestre mususu bazo pe ba former bango kaka po o bazolinga basala wana ba otila ka ba orchestre quartier donc nga linga ba blo quartier te po tsuka suka ko maka muke ba mona ta mwa 10 000 francs côté na cantine ba kubunda pamba olobo mona moko Tanzania donc batika pena ba paramètre wana biso tozana biso na studio to na studio ba cirque zoya nango ba Japon zoya nango bangola ko to kalata wa to OK be Japon donc ce coup donc au moins ça miel de son asala makambo et surtout ki saka bato bato ko surtout kakande boye mane bato surtout ki Japon et Turquie et Angola sotam mboka na lo bato to no beta kuna ya teke ba vantir que beaucoup beta bandu le mobo ya ba distraction te musique pena o pena pomba niense ya lo ba musique yango ne to no buka kuna de base la qualité donc ceux qui maxi single le bimi auto embeli mettre et capulus faut boire gaya asa pena avocat le plus puissant ya pays na biso donc na ebeke a robenga kaka qui pas vite azota moi et ça la moi bien. Merci beaucoup très cher internet et à Petro pour ce Cras TV Canal ba binobo s'abonner massivement on deska bozo makam on deska bozo information afrika ka ndenge la voilà donc le na mbela bino moko ya bouche autorisée il y a papa possible Morami Saramia des sons que j'ai salué aussi à pas ça en tout cas l'album préambule en tout cas bon consommer en goza ba chanson au pire ndenge porte-parole bango tsuko ba vraiment bon consommer en go et vous appelez kitoko makasi tout cela zakaka fierté ya mboka na biso Congo et pourquoi pas partout et dans le monde entier zavela kitoko makasi to lingi vraiment ba polémique sur ba musique na biso eza pena mabe makasi polémique mais ce que oh yezo comme mabe makasi tala ba misère ya ikbila filo ba bige non soki ba moni ba misère ya miel de son nzela ba tout à bango parce que bango baza ba piéton bango na batambo na bakar en tout cas eloko esa pena mabe makasi ezo sunga formaté trop de polémique en tout cas esa pena mabe makasi ouais qui pas vite to comment je vais vers la fin de cette notre émission et Olbi single non fixé date du matin non to fixé te kalaté résoma déjà donc kalaté déjà pas possible aussi ça pour to boire yango monenge miel de son aza mutu mo boete to tsaka na bajar mo boe na yo comprendre pourquoi za bana na ozo ba ke babi ba otuta parce que balingi tango yibabi ke chaîne no bato balanda ngo trop attends to kotika ba mise ya miel c'est que to gaz pour bato rotala biso foko ne batite bochaka et ko to balobi na miel e boye parce que e pesa bango visibilité alors ba se concentrer na so que la ba jeune belé mawa au moins bato lo ba Abraham wana Mina Abraham au moins ndete ba lo ba Mina Abraham wana papa so wala bengi mwana mina ba mo bengi mwana so moi skone ti bato ndengwana o mona ke azwa ni temps ya koleka na na miel so batuta na tabu azwa ta parfum ya miel ya Paris bakutana na miel ni na Louvre ba paye bata ba body wana Mina Abraham mais azolinga se moquer donc Abraham concentré mam na yo o mona ke na BCBG mutachaka chanya mabeza kaka yi qui pas vite ba fait na biso ba chai ba cha ba vrai ba cha o mona nono fuja beta nze mombamba za bena mombamba ye tellement za ina nkunga ba murete donc abeta code yala ba yazana succès koleka miel de son azana succès alega ta bato ba chaka te ba okansala wala o maikena la mugitoni ah bon et pour na mukene pena makasi wana donc na nenga mi petikisi donc Michael Jackson voilà Mina Abraham ex misa BCBG kocha kutu papa Chira olingane su ex wana te et ata retour olingate po azaka ne danseur azaki danseur donc na mwendenge moko na ba gama na mwendenge mona ba lapiseur
baza ba danseur azaki danseur donc atika mambo ba chanteur basala yango parce qu'on prend 1200 parents français il y a yebi akendaka te so ba mema bango pour na BCBG 1200 atake lambe uti meki limbala mo akena meki la sombi parce qu'on prend au mona ni na Louvre ni na Itaga ni na Kato wana Abraham wana mbora misara mbora misara kota Kato te mbona peane ba forme na Kenya so mona na Louvre kipa vita Louvre na Louvre kutu na moni boro bet na makolo ya uzwango wapi po patron na umda tindila kyo me Yesu uzwa boro wapi fake no so na nenga ya tsoka kaka ya tsoka mais atika pena mambo ya papa possible atika 1200 azana problème na été 1200 azali mutu oyo akoko pesa million Abraham vie a petit nanga ya ka zalata awa obinaka ozwa ta ketch po boro ozo tambour zo nio kwa mamoyi makasi boye ngana kosunga yo metanga zo gafe et c'est déjà zo temps otu na yimo koloko ya mbaye déjà temps bava na miel be badame atalipa azo déjà temps baleka na miel batuta ni boye nanu te alors pourquoi lingi o sakana mutu oyo yo na ina bokuta na ti batika biloko wana et même ni parmi les choses déjà patron à sa parent français résident en France a déjà patron qui pas vite les grands messagers à Congo donc yo mona que yo se positionner dans zomo noka ne mona ba kake ba gama na zomo ndenge moko na la piseur Abraham zo ndenge mona ba danser na bino ya mouvement ko ngana ebi aza danser ngana ebi Abraham abina kitoko soki bana beke na bina makasi na obo yango te parce que ngana ebi abina ya mona biloko ba polémique ezo créer oki no créer ba biloko ezanga tina au moins na mudavana la mugine ka bunga na forma na na golo banini ngam na fabrica wera des akaralo bayim ta fabrica koko na yo sala go passe non biloko musofu batika ngonga na sepela kutu fe na Zakari nga sala balinga la facile na yiwana au moins bana bito jonga kaka wana na kingasani bakangi bato esana bien esana wana zakla tika mama musique ti atika copie wana pena na mama musicien Tant le que non yemta fabrica pena koko na yo le roi de la forêt yo sala ki ondengeni bon ngai na womo na ngwana za berere na nimaki te na ba niveau ba viona ba ko ke ne ko tomber na berere ndengwana parce que soka fabrica le roi de la forêt à part le roi de la forêt fabrica sous nani oya fabrica automona pour mieux de ce temps biki na sa grand nani ou dans son temps biki na sa grand formateur ota ba formation ezali o moni ki mieux de son za place wana ferego la zawana jilete mulo kwa za place wana fabrica zazali déplique azali watana bazali ko faire boya ko faire baki na oya za formateur te kolanda kwa traiter yo kolanda avec quoi traiter ya azana ba bien snai ouais za ba bien snai ya la ambiance ah bon ya za ambiance bablo wara yo kolanda eti ya za ambiance ya linga per mo pa asali ambiance nai na one za na ka na luka ka bezika te ya za ambiance ya za ambiance sala ambiance nai. Merci beaucoup, très cher internet, il y a Pedro Production Crash TV, d'abord s'abonner massivement à un si que vous avez information vrai avec Yemo votre humble serviteur, hein? C'est Dawad Akin 24 Spiritas. Donc Spiritas penaka ndenge za la bali ngaba bakse susu mais c'est Poutine mais na zobo ya parce que son a tsu comme là en tout cas bébé grâce à nous bouger sur trop na parler kaka ndenge za la d'abord s'abonner massivement à la chaîne Ozo pe sapina makambo chaîne Ozo be information vrai ça kaka Pedro Production Crash TV da ande ba makampena ndenge za donc kala mingi peut-être toke pena na répertoire ya groupe Elisabeth de Mie de Soto qui na tout la ba image ska bazo répéter la place qui prend en tout cas ça pena qui toko bakasi qui pas vite aussi répéter la journée mercredi chaque mercredi et puis chaque vendredi donc à partir de 17h donc ce boye wana bomo na niveau e bukanaka wana donc il se boye na place qui prend ça kaka yemoko archidaniko archidaniko donc yemoko pena les boss alobaki abino batu baleka awa mais Joyo asa siko source ya loyembo ya Afrique mobima parce que bien de son asa source na valeur ya kaka ya Congo te ya komi ko pesa valeur ya africain tout apesa valeur ya africain tout ya moni archidaniko alobaki non yo vraiment de osale source ya ba chanteur tout ya Afrique ya moni nazaka na fierté ya kozana bato ndengo wana mutolo la miel de son machine kozana ye ozomona ki ozana poids ki ozana papier moko bo mozo komisango botiko komisa ba papier o ezaka soto changa limite ko zika nango mote fait ba papier on banani siko ba papier wana yo moko santé penalité ke ba papier sana ngo makelele
Pas mais ce que moto, ye moto zika mdali boso. Biso moto na biso za mabe. Ya moni ke boss na ngalinga o chaba bakana ba petite. Soka chepe na ka, abia ko tsina pe na ntaka nkale, abimisa double abeta. Bibembega o koma ba trop de lomba holandela. Merci beaucoup, très cher internaute. Il y a Pedro pour ce Grâce TV. Là, c'était la bouche autorisée de l'orchestre Les Abeilles de Miel de Son. Donc, lui, il s'appelle Kim Pavita. Donc, Kim Pavita, tu vois qu'il est le tout là. Parce que Batebele, Babalobi, l'orchestre, Bazolo, Balobaloba, Nengezala, il y a un monsque le but de Luka qui est tout là. Voilà, vous avez réponse à Sabino Kanengeza, Bazana, on calme, Bazana studio, Kalamine, tu as mis ça. Single la bangola, là, j'ai repéré ce titre dans Kaka. En tout cas, très cher internaute. Et après de poser Grâce TV, tout ça la peine à jouer tout coup d'anaï moko mbora misara pa TVZ radio T Pedro Position Grâce TV to linga peine vérité kaka ndenge ezala a peine besoin d'information vrai tout côté à côté peine partout tout côté partout car ndenge ezala voilà qui pas vite à poto kabana quelques dédicaces puis au PC numéro contact ouais na moni bongo Destingo faut boire mais c'est Destingo que je salue à passer na moni bongo Franck Maïl les banquiers na moni bongo honorable Michel Loya donc arrivé déjà sur Kalata à Outagi Dubaï donc il n'a pas joué l'ambilo quoi danser na moni bongo docteur Ig Malongi, le docteur Ig Malongi, docteur Olivier Matantou, donc il bazo boaka na maxi singa na biso boaka po abisenga ki pa vita fo pena presa boaka nga na moni bongo Ali 23 Massandré na moni apparaît Mbemba Dimitri Chaboula mon ami ceux qui na bosani mabe Nals la patronne bafana na moni bongo maître Hugues et Kapouloussi antidote de ba forme na moni bongo Alain Katanga wana pena ami ya président ceux qui na bosani bango eza mabe base nanga to ipen ba DJ to ipen DJ Maestro puissance DJ Kermoli na moni bongo DJ Fils na maison d'habillement DJ Fils na balcon Megastar Francis Bisenda mon ami à moi ceux qui na bosani eza mabe ya za lola kin 24 et pas à moi mbanga trop Robert Koutinga tenait du titre l'enfant noir. Maman Odette, maman Nanga, na pesi bango mote ya kitoko, Tesline, Loferdi, Loverly et puis Lola Boubangi, maman Paradis. Allez là binotro. Ouais, numéro à contact rapidement. Pour un numéro à contact, on me donne sur l'inga Joaquin Pavita, les grands messagers plus 243 85 811 63 02 plus 243 85 811 63 02 wana bozuki Pavita ya na job na JP Ibanda Patrick Bakwa Ibanda Agapé Monong Maître Cheng. Ok, merci beaucoup, très cher internet. Il y a Pedro Position Grâce TV Canal Benabino. Et là, c'était qui pas vite à la bouche autorisée de l'orchestre Les Abeilles de Miel de Son, des papas possibles, Mbora Misara Miel de Son. Car en tout cas, pour s'abonner massivement à Pena, et bon, vous avez information vraie, à vous avez déçuté avec votre humble serviteur. Watakin 24 Spiritas. Et quand on peut se faire un mot de belé kaka, pas à bateau pena soutenir un pena dengue zala kaka, mauvais ben bala le gola statue États-Unis d'Amérique, ya maman bichu qui nous pado. Et pourquoi pas mauvais trésor le tournant de l'homme à 500 000 valises habillement la France on a monté ma maman Laetitia, monté ma maman Laetitia, Kandolo famille Kandolo me manapé sinon en botte à trop kaka dengue zala kaka. Et pourquoi pas aussi mon boss et les patrons de tous les patrons, papa nanga Pedro Kangila, papa Pedro Kangila et ya maman Tetengolo. Donc maman Tetengolo en tout cas un grand merci. Vraiment, et pourquoi pas Jérémy Kangila, Jemima Kangila, Annabelle Kangila, la bébé qui bouge trop. Et sans oublier aussi donc ma fille chérie, la joie nommée la fille à papa. Et sans oublier aussi donc mon cœur, la femme noire, Suzy Oma, donc Suzy Oma, maman et sans oublier aussi Rite Fatouma Oma na François, et pourquoi pas Gloire Oma, et pourquoi pas Eddie Oma, pourquoi pas Jagger, ingénieur, donc belle-sœur donc Kevin Lutonadio, et sans oublier aussi mon équipe technique, la Sima Caméra, la Zabona Ndeko Tita, papa Tita, Bali à Pembe Kaka, sans oublier aussi mon cordon sur la Yamama Lilimbo. En tout cas, très cher internet et un peu de Position Grâce TV. La réponse est déjà au bout du non, c'est là. Et pas il y a équipe qui pas vite la bouche autorisée, il y a orchestre Les Abeilles de Miel de Son. Donc voilà. Et merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye.